bato baye kosalisa passeport bafuti bambongo na bango nyonso bamisusu baye 2 semaines yango bayaka chaque jour courant ezalaka te. Et là aujourd'hui tomoni basyndicat baye koréclame soki basalaire na bango botala baye babuki kosalisa passeport bafuti bambongo na bango nyonso bamisusu baye 2 semaines yango bayaka chaque jour courant ezalaka te. Et là aujourd'hui tomoni basyndicat baye koréclame soki basalaire na bango botala baye babuki bakiti ya leta babuki batindiki bato bamama bazalaki na bana baye babongisa bato mboka oyo tongo toyebi te soki totika yango wapi kozwa passeport nano ekomi problème parce que moroya boye connexion eza te courant eza te groupe électrogène ezali carburant ezalaka te mais bato ebele bo bazofuta mbongo na bango ya passeport badiskutaka mpe te bafutaka yango mobika otala bitumba ezobima entre bato bafuti bambongo na bango awuti ndako na ye abengisi batransport mpona koya kozwa passeport donc basyndicat oyo baye oye baswana bato balokale na etangi baza koadrese bato congolais ayebaka droit na ye te ibaki bato tu bazalaki wana baseleve biso nyonso comme moto moko biso bamisusu tozosilika bamisusu bazotima eza mpasi otala kana bato baye kosalisa passeport bafuti bambongo na bango nyonso bamisusu baye 2 semaines yango bayaka chaque jour courant ezalaka te. Et là aujourd'hui tomoni basyndicat baye koréclame soki basalaire na bango botala baye babuki